Yaya nalobaka yango mbala ebele na mariage entre l'homme et la femme, soki omona kati ya couple na bino, que ça soit copinage to na libala, mwasi abandi ba réponse moko insolente, c'est que mabe ebandi kokota. To pe mwasi abandi ko ambete mobali. Oyo nyonso mobali akoloba azomona yango kaka mensonge. Yo bandi makambo ya basi, oyo nini boye, c'est que landa ye malamu, ye muto abandi makambo ya mbilinga mbilinga. Muto abandaka ndenge wana salaka attention to esaka chaque fois to ekopene yo. Yaya ba mutakalize mwasi ya nouvelle femme ya ancien international na biso Dieu merci Mbokani. Bato bo publiaka bolumbu ya bato ezalaka na intérêt nini yaya? Dieu merci Mbokani a été ko divorcer na mwasi na ye Marlène. Marlène oyo akomaki presque la reine. Dieu merci Mbokani asala nyonso oyo mobali akoki kosala pona mwasi azala heureuse kutu toyebike apesana fali mbongo bayembela Marlène nzembu epesaki esengo ba Marlène amema mutuni na famille na ete na poto na mbongo ya Dieu merci Mbokani et bayiki balobi afutaki na monnaie de singe epesi pasi ya kosakana te lisolo oyo séparation ya Dieu merci Mbokani na Marlène pasi ya kosakana te bandeko balandi oyo mwasi ya Dieu merci Mbokani ya sika obauti kubala madame Mbokani kombo na Emmanuela Kabukala soki na âge topesa ye 20 ati 25 ans donc ba âge na bino pe toyebaka te suka yango wana aya TikTok depuis 2020 biso nyonso elongo azotuake azobuka loketo est-ce que kobina na TikTok eza mabe kozala danseuse na TikTok eza mabe kosalaka ba challenge na TikTok ndeko ekopekisa o libala kozwa libala toza na éducation toza na valeur te point d'interrogation na koloba boye ezali wana kaka pona biso ba congolais TikTok ya ba congolais kopina kozala TikTok ezindeza abomination eza lisumu TikTok eza lokwa université tango kando ofulie bo yaya na kindumba oyo bandi bo sangisa pe mibali kaba ministre na bo yaya omoni yo na sara kutu soyez les bienvenus boke obunda kuna po yepe basena mupende na libelanger yo koto kombo kaka na makasi kaka na chirurgie yo poche chirurgie anje boke osangisa ba ministre tozate ye moko asengaki divorce oyo bapesi ye divorce yango pona nini pare elle était derrière un certain politicien ndenge bayoki wana un certain politicien au profit ya politicien akomaki kofinga Dieu merci Mbokani ke azali vilain azali kitoko te est-ce que mobali ezalaka beauté elongi to beauté ya poche non seulement ya poche mais ya comportement yaya soki mobali ozi mobali na ndako to copine to copain to nani oyo asokipaka na yo alongolaka au moins 80% ya salaire na ye pour na kosokipe na makambo ya ndako il faut glorifier le Seigneur ce n'est pas donné à tout le monde alors pona jalousie wana yango esali ke Marlène afuta bato ba publier mwasi ya sika ya Dieu merci Mbokani bauti kobala na pas même une semaine epesi mbilinga alors qu'est-ce qui a fait que va publier mwasi oyo ya Dieu merci Mbokani bauti kobala est-ce que ezali pour ali danseuse ezali jalousie ya baninga na emsu ba danseuse basali ndengo wana to ndenge nini est-ce que kobala danseuse ezali mabe to ezali malamu epesi mutuko soya kosakana te to kosole yango awa na émission ya to déranger yo parce que to mona ki na ba page ya ba sportif ba tie makamoko zo concerner yo na mbali na Dieu merci Mbokani ba lobby o ba korai koloba yo moko la concerné oza awa madame Marlène Tessa Mbokani. Oui, au fait, c'est vraiment regrettable. Là, on a des bandits qu'on a biso congolais, bazo finga, bazo sa interprétation à ma bé, bazo kokoli, bazo ba réputation, ba makambu mususu, bazo lo bao, ba on ba yebite. C'est vraiment regrettable et puis touchant. Parfois, tant ça, ba makambu bongo, ba lobaka, ils doivent se rendre compte que ba famille ou ba touchaka, ils ont des enfants. Bonjour à tous, bien le bonjour. Kim Cosmétique vous présente sa nouvelle marque de soins corporels qui est constituée d'une thym banane, thym caramel et thym métis. Bonsoir ma papa, ma maman. Kim Cosmétique mon konzi à l'opposo a yelibi ma solution et à sika.
ba solution ya sika pona loposo na bino pona ba problème na bino nyoso ya loposo Kim Cosmétique nde solution. Na memeli bino 3 gammes na ngai ya sika. Première gamme ezali thym banane, deuxième gamme ezali thym métissé et troisième gamme ezali thym caramel. Et nga na memeli bino susu ba coffret yango yo pona ba fête. Ba papa bokoko offrir ba mama ba coffret, ba mama pe bokoko offrir pe ba papa ba coffret. Maman Kim Cosmétique, donc à même les bino sous produit yasika pour na chaque partie ya nzoto et un traitement na yango. Ba gommage ya nzoto yango yo. J'aime sous ba gommage ya nzoto yango yo. Ya bato baza nzoto a makasi poyo teleza kamo a pasi moi makolo place a mwindu makasi ou moi maboko ba coude wana nyoso yango gommage. Et puis, ba coffret ezali awa lisusu ya ba tampon, na bato ba betami ba tampon me ya sika. Et puis, naza ba gel douche mususu yango ya thym caramel, et puis naza ba gel ya thym métissé, ya thym banane. Naza lisusu na savon ya sika, oyo longola ba mami, oyo longola ba poche, oyo longola ba tampon, oyo longola pe ba nduta yango à la base de tomates. Naza lisusu na ba huile rajeunissante pour le corps. Donc ils ont tout sous tête à l'obité. Ngana besoin par la mafuta te, ngana besoin de la makasité. Donc arosa on a besoin il y a huile à la base de tomates, c'est-à-dire à base de Osimia limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokoye Télévision bisika nyonso boswami merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme oyo Radio Lokole masolo epai wapi chaque fois tokutanaka ko solola makambu oyo zali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso batu oyo tolobaka linga toyokaka lingala vala foleji o batu toyokaka lingala na yena lombango ya to sola makambu oyo zali koleka na couple ya ex international congolais Dieu merci Mbokani. Dieu merci Mbokani azalaki na problème na mwasi na ye Marlène toyebi yango. Dieu merci Mbokani basonaki na Marlène bayokana kite ti Marlène aye kosenga divorce. Tout le monde qui couple wana comment est-ce que Dieu merci Mbokani était au four et au moulin. Abana ye kosala nyo surtout pour na mwasi na ye azala à l'aise. Na ote ko ba ngone bandel awa a commencé na niveau kutu apesi na nzembo pa ya fali en fait mbongo pa ya fali ayembela mwasi na ye ayembela ki mwasi na ye nzembo wana sala pe succès apesa ki nyonso. Alors on ne savait pas qu'est-ce que Marlène abana ko luka lisusu et pas ya mobali parce que alaki na tout ce qui était normal pour na mobali ataka mwasi à l'aise à lingité lokola a combattu na niveau ya kobanda ko finga Dieu merci Mbokani qui n'est pas beau barabu belé et puis ça qui mutu ko so batu bana ko yima ya batu bana ko luka ba yeba esika nini ba rokota ndenge nini e ko sala mandenge nini pour ba remplacer Marlène na place na wana na libala na Dieu merci Mbokani basi ebele ba yeba ka yango te atango so na libala ozomona miel bazoko pesa onyo surtout tout le monde message nango ozoko mona lokola ekomeli yo normal mais tangu mabe ekotaka tangu séparation yaka c'est la femme qui regrette souvent et puis sur otali na bakanyo surtout o basengaka divorce o 90% basi ne basengaka divorce a to divorce kaka o mona mobali abondeli moi ça yo kate et enfin mobali a accordé divorce so ki ba accordé au divorce wana ya tala yango plus tard okomona. Je ne dis pas que ou bien je ne souhaite pas que basi bakomaka ba malheureuse mais vraiment na basi e belende bakomaka ba difficulté après mariage
muke kaka de ba s'en sortaka okomona mutu abanda kokosa yo wana mutu moko abanda kokosa yo lokola mwasi ya Dieu merci Mbokani paraît un politicien abanda kokosa et politicien la monaki yo malamu poza ki mwasi ya Dieu merci Mbokani yango politicien wana abanda kolanda yo alandi politicien wana asengi divorce sika ape politicien yango abala pe mwasi wana te ekoyimi ngano qu'est-ce que Dieu merci Mbokani n'avait pas fait pour na Marlène bana so bayebi yango et les quatre na télévision a comment eko finga mo ko seba bon c'était comment ki na divorce ba divorcer aya ba divorcer oya ke pa inaye oya ke pa inaye loko la Bible appelle lobi il n'est pas bon que l'homme soit seul ceux qui vont divorcer et Dieu merci et à quoi qu'on fait dans il s'est dit je veux me remarier c'est ainsi que Dieu merci Mbokani se remarier na fille mususu fille yango babi asa danseuse et pas rebo. Il n'y a pas de souci. Est-ce que danseuse azali moi cité même ndumba atellement la baba azali moi cité tout le monde a battu ebele basalaka banduma la balabala bazo mibali bazonga bakoma pe calme ndako soki kobine ezalaki bien amonaki ke musala oya kosalisa yi danseuse c'est bien beau mabe ezali oya bala danseuse wana d'ailleurs Dieu merci Mbokani amonaki ye parce que la danseuse ya rebo et ça la cahier de charge na c'est pas quelque jouer tolel to la muki to monaki mariage kitoko ndenge Dieu merci Mbokana otiko bala pas même une semaine awayaya batu ya mitema mabe baikebe koloba est-ce que ezali Marlène te mos na ya kala nde afuti batu ba publier bolumbu ya mwasi ya Dieu merci Mbokani bon c'est comme publier bolumbu c'est ça ce qu'on est ndeni est-ce que liba le kufi bon attention liba le kufi pour publier bolumbu ya mwasi na bolumbu yango a publier est-ce que ezalaki avant mariage to après mariage. Au moins que c'est pas bien. Il y a certaines personnes, il y a certaines femmes au so ka na vie à mutu ba yewana comme état ba demba ko détruire vie na ya avant ya ko bala il faut ko talaka. Toutes les femmes ne sont pas de même. Basi so ba ka ndengi mokote et pesi mutu ko soit oyebi ke biso awa tuzaka bakambu oya ba polémique bo ete nsom dito ya ko sola makambu oyo parce que pesi mutu ko soit tangu bo publier yango et ça les sikoleti ndeni yebsanga et ça les sikoleti ndeni et puis en outre baya basi baya mbali tozo ko loba tongo midi poko pona nini bo sala ka ba vidéo ya bolumbu. Nous sommes devenus une république qui a bolumbu, même pas politicien. Oh, tout ça la bolumbu na ye, même pas politicien. Non, bozo publier ka batu n'importance nini. Bozo ko filmer ka yango pona nini. Nzoto ya mutu ya mwasi mobali, ezali sacré. Il faut ebomba makana kati ya elamba. Okosa yango na compte ya délure na yo pona nini. Est-ce que délure faut tinela ka mobali bolumbu? Ngana ka ba ko sala fête na téléphone. Na téléphone sala makaneti ndeni. Ngana ebite. La téléphone est ça maraneti ndini. Botika makambu oya ko se filmer. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Batu ba komi na makanisi ya mabe. Oui, elle peut faire ça peut-être na copain na ya kala atinde libo. Et komi ebi malibanda ndenge nini nani a trahir yi. Peut-être pe ezali nango Marlène te moi si Dieu merci Mbokani ya kala te. Ezaka coïncidence lokola amoni muninga abali yena abali te. Alors, tu vas dongolomiso, ils se sont dit non, il faut ça va moi si voilà. Non, ça peut aussi fuiter. Peut-être peut. Dans ces zones, to moi si asika to longo to dans le coup maman asika avant mariage ça parce qu'elle est jeune non? Ba jeune balinga ba délure ba ça dans le téléphone na ya index mbali mo quelqu'un comme ça to nous pirier, là ça va nous pire à la rater, pire comme pirate. Peut-être peut pirier moko boyi. Azala kanango eke peut-être Dieu merci Mbokani abanda kolanda pire oyo yiwana eke bayokani te akomi na oyo to pe jalousie kaka ba fipa na jalousie pona nini ya bala ndenge nini to bala te ya bala ndenge to bala te allez la publier ayo kasoni siko ndenge publier wana est-ce que mobile na boyi ça c'est du n'importe quoi botika ko publier ka baninga
Ça n'a pas d'importance. Na bino bandeko basi botika ko se filma kabolumbu, ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Et puis si passe. Na yebi ke baike bazo comprendre te histoire ngo za ndenge nini, Dieu merci Mboka la divorce ki ndenge nini, siko ba publier moi ndenge nini, moi ça ki danseuse ndenge nini. Et vous le savez, ici chez nous, la radio Loco Télévision, nous avons l'habitude de sélectionner pour vous images. Alors, on a sélectionné pour vous tout un chapelet, toute une litanie à image, botala, ndenge mariage, mbokani, na Marlène, et bane ko boite, makambu, tout ça, et puis la souka, ndenge, la mariage, na ndenge, ma publié moi sinaï, botala ngo awa. Naloba à chaque fois, binotango bo se filmer, bo so ka sonité. Si content va publier, on publier, et ça problème, t'es pas la biso ta sonité, tu regretter mais ton quota là, parce que yo boko et puis aux ambal, au monde arabe, tu n'es pas publié arabango, on se préserve avec des bonnes. Sauf que aux ala mobile, tu n'as moi si, et azala kamaye na téléphone. Botaka téléphone ah oui libanda mais oh vraiment na yebo na téléphone libanda a osala ba délure et puis si pas si akosakanate. Alors botaka ba image oyo, excusez-moi. Tout à la image auto bon c'est libino tout à la yango et puis on va finir. Suivez. Oyo mwasi ya Dieu merci Mbokani ya sika oba uchi kubala madame Mbokani kombo na Emmanuela Kabukala soki na âge to pesa 20 à 25 ans donc ba âge na bino peto yeba raté suka yango aya TikTok depuis 2020 biso nyonso elongo azo tuake azo buka lokito est-ce que kobina na TikTok eza mabe ozala danseuse na TikTok eza mabe kosala ba challenge na TikTok ndeko ekopekisa o libala kozwa libala toza na éducation toza na valeur te point d'interrogation na koloba boye ezali wana kaka pona biso ba congolais TikTok ya ba congolais kopina kozala TikTok ezindeza abomination eza lisumu TikTok eza lokwa université tango ye mutu na muta pona faculté na yeni na kosala droit kosala médecine kosala informatique kosala environnement kosala relation internationale kosala. Alors il faut boyeba que TikTok eza application biso nde bato tosalelaka. Dieu merci d'Ambokane d'avant, na Dieu merci Mbokane yo alelo tanga ki kobala Manuela na moni écoute a changé, hein? Dieu merci Mbokane ampiaka na moni écoute a bimi kitoko. Alors Dieu merci Mbokane atala ki ba vidéo nyonso ya Manuela ninga okete, peut-être ça mona ki parce que Manuela za fi internet. Aza fi ya média ça ba publicité beaucoup mona. Alors Marlène Entier c'est la plus belle femme de Monaco, ex Dieu merci Mbokane, tana et Cécilie, maman Abana, ibali Sili. Alors Abali Manuela la plus belle femme ya Congo. Ya Kinoa, yesko ya kati ya Congo, okuna ya Monaco, o ya Kinshasa, azo tuaka azo kamula kipo. Il faut savoir que TikTok ezalaka na ba moment moko ezalaka na ba challenge na ba makambo ebele. Alors ça dépend ya mutu. Classe atanga aza soki licencié. Aza pe na vie internet bandaka soboki na page na ye. Elle c'est sa mère. Ba kendaka pe mangengenge basambelaka. Babi papa na bango akufa. Donc aza pe na éducation na ye mususu en dehors ya TikTok. TikTok na biso ba congolais koma soki obina ka usala ka boya wana buzo ba kobala ba TikTok ezite na yoka yango mingi. Est-ce que TikTok ya Congo eza abomination pendant que ba misusu ba bina na TikTok ya ba pays misusu bana mikio na tozomona ba maka na ba danse wana ba wesh ya kobina ba nini ba ganyaka ba mbongo ebele ba Nigeria ba komi ba riche na ba 20 ans o mususu uchi ko pesa mwasi mutu ka bazana ba age ni ba 20 ans cadeau anniversaire ya mutu ka share babinaka basala na challenge ndenge moko pe na la fille kobina kosala challenge to kotuaka na TikTok elingi koloba te ke ozangi éducation to zangi te ezaka nde tozomona awa badite balai balamuka sai makamna mombo zo banini aza addict mutakale bimbi obi aza addict donc ndenge moko pe na TikTok mutu soka ya oponi mateya oponi ko coaching oponi ko pesa conseil oponi ko teya mateta yo sala oya yo hein bomoni asala ba publicité aza de afi internet ceux qui peut rando akoyeba kwa kofinga na rando kwa aza de na kati ya media internet asala makambo aza de na munoko. Alors biloko basala kango ebele ba makoso kutu pasteur ya na voix musana esongi ya internet kaka ba coach ya monde chic makambo so ba contenu makambo ebele besala mais ya Congo eza ka abomination ko mangambo bosala ka bisala sa na TikTok te eloko go okisa mutu so na internet eza ka mutakala nidité na yo. Parce que lobi soki nilité na ye bimaki nde lelo bozongiseli nde bazozongiseli ba video ya ko tuake conseil leki nanga obimisaka mutakala te na vie koloba ba sanité ba bêtise na monoko te mais soko binaka omoni ki mabina na mabina ebele mwana soki tshaba chuba soki nani
mabine ezanga tina kutu ya makupanta ba bêtise mais yo ane memi efungole ba opportunité azui kwanga kolia ça dépend ya makambo na yo yeli na TikTok misu bapona songi misu bapona boye misu bapona misu kutu barando batata bamama mingi ça dépend TikTok eza application elingi koloba teke mwasi ya TikTok nde TikTok esto aza na chance ya bolingo te le plus important eza azala nde femme au foyer azala mwasi ya mabala combien de basi ya mabala bamama bana baza pe na éducation ya bien bazalaka na réseaux sociaux bapaster baya kolukaka nini na TikTok bacoaching banini te kozala TikTok estoko tuaki elingi kopekisa mutu te on dirait TikTok bato mpe baza na bavie na bango mpe baza bien éduqué koleka bato misusu alors yoki bisu bai le plus important eza yeba nini oyo kosala na réseaux sociaux mpo lobi babimisa baarchive mabe te parce que soki kobina badanseuse mpe baza na bandaka mabala babota mpe bana bakolisa mpe bana donc TikTok eza nango application bomemisaka bato ngambo te ke okobala TikTok ezi te bato mabe te éducation mpe ya malamu ezali koleka meme bana ya ndako bizu bai combien bafille internet ya bamboka mosusu bazobala bango bamariage mpe ya kafu eza batiktok eza bato ya média na bacote d'ivoire na bani cameroun koloba te me ya congo emema ngambo mutu moko abalaka meme libala kafu eza te me kaka okobala TikTok eza congo te bana mabe nini kanda ofulie boyaya na kindumba oyo bandi bosangisa mpe mibali ka baministre na yaya omoni yayo na sara kutu soyez les bienvenus boki obunda kuna po ye mpe base na mupende na libelanger yo koto kombo kaka na makasi kaka na chirurgie yo po tie chirurgie anger boki osangisa baministre toza te kuna mpe ye nde nayebeli ye abotolo na mobali otya libeli atye basanje na bitumba kangi yo kachi ya tokota te na kachi kuna nde toza pe te kobenga mutu te na kachi po ndenge okonte mbongo adie merci oyo otikala nango ye siko asalaka apart kozala na mobali asalaka na ye moko okonte ya ye ere ekata na nda konte ya mobali yo siko tobengaka makambo ngwa ministre tia komela ko je suis avec madame yo komi poser question ngande messieurs oui yo ndongo za na partir d'aujourd'hui okomi messi donc nde bando bengo madame Mbokani yaya okomi monsieur Marlène po yo okomi ko bima na mibali o bana ba madame na bango boko za de madame te monsieur Marlène ex madame Mbokani Paulingi vient moi qui me se mingi. O Lulivia qui me se ba vandi sona qui madame. Ozo vanda na kita qui madame ozo lenga lokwa muchopi bobo keli mungwa. Ozo koko vanda mama o sel muki mingi na kitu kita. Zone ya kicheli. Po kita libalo koki vanda ngote. Olinga koko mela biso nze mundele na ndako libalo lata ki couper mabe. O la temso kale so fendi mabe. O koka na biso photo maya dobel kwa Jael kuna mabe. Yaya, loko zaka na posa ndo tika mutakala. Yaya tokangi ope mingi na libala ngo. Tikala no mutakala ke. Yaya, kende, kata bilamba kasi. Ponga na monye loko yo bando tika na mayo te na nda kwa libala. E loko yo tika ila mayo na officiellement tondimi. Tika mutakala siko. Kata. Posiko news amboka ko sekate posiko zano mwasi ya mutu te okomi mwasi na biso ya batu nyoso so mtana mwa pakene asimbi zolo mutu ana pakene basimbi libe mutu ana pakene asali odiki okomi loko a jouer siko yaya to lemba ki pe komona mayo debe mwasi libala tozota la mwasi yaya so totel to kangi miso ozaki ya molati mayo debe kati oboy ba simple zate me ezokata soki ekati oboy to kangi oyo kati la bilamba te na ndako libala mobali ya trompa te abota libanda te a honora vi mobimba me yo banda ko kata bilamba na ndako wana sikoyo kata to déranger yo parce que tout le monde qui na page ya ba sportif ba tie makamoko zo concerné yo na mbali na Dieu merci Mbokani ba lobby o ba korai koloba yo moko la concerné oza awa madame Marlène Tessa Mbokani. Oui, au fait, c'est vraiment regrettable. Là, mon des bandits qu'on a dit au Congolais, bazo finga, bazo sa interprétation à ma bé, bazo kokoli, bazo ba réputation, ba makambu mususu, bazo lo bao, ba on ba yebite. C'est vraiment regrettable et puis touchant. Parfois, tant ça, ba makambu bongo, ba lobaka,
ils doivent se rendre compte que la famille ou tout chacun, ils ont des enfants aussi. Bana bazana numiki, bana misusu pe bakoli, ça vraiment est déplorable pour la communauté la biso. Ils doivent avoir l'intelligence de comprendre les choses, même si c'est comme une net, il faut avoir vraiment temps, il y a bien comprendre, faut bien analyser makambo oli, babandolo, baba n'importe quoi. Pour tout ce qui se circule, comme quoi on a la semi divorce parce que mon mari il est ruiné, parce qu'il est incapable de contre-traîner, c'est faux. Mon mari, il n'est pas ruiné. Mon mari, c'est vrai qu'il a arrêté le foot, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans sa vie. On a fait des investissements que oui, et moi, quand j'ai connu mon mari, c'était pas la superstar, c'était pas le Mbokani d'aujourd'hui, c'était un jeune garçon qui a bandit talent naïe. Et moi aussi j'étais jeune, j'étais à l'université, on s'est mariés, nous avons construit notre vie. C'est pas pour autant que aujourd'hui on a tout ce qu'on a, et puis la bouillaye pour la matériel, non. Je suis pas une femme matérialiste. Famille Nabiso Toza matérialiste. Je l'ai aimé parce que c'était un garçon que j'avais beaucoup aimé. J'étais amoureuse. On s'est aimé, on s'est mariés, on a eu trois beaux garçons. Mon quoi Koufa, de garder 2. J'ai toujours aimé mon mari, j'ai toujours été là pour lui pareil aussi. Je ne vois pas pourquoi les gens aujourd'hui vont se dire qu'on a bouillé parce qu'un bon aussi lié. Non, c'est vrai que dans chaque couple on a des problèmes, mais ça ne veut pas dire que tout un processus de divorce ou quelque chose de divorce. Ça c'est pas vrai qu'ils arrêtent de dire ça. D'accord. Maman Marlène Mbokani, yebisa biso. Pour na bato nyonso bazo propager ba rumeur ya lokuta. Message no koyo koloba na bango. Pour na bato nyonso oyo bazo propager ba rumeur à lokuta, na koyebisa bango batika qui doivent arrêter. Il faut ba respecter ba vie privée ya bato. Ba arrêter parce que nga na sengi divorce nous avons même la processus à divorcer, et je le répète, on a des problèmes, la couple n'est pas problème là-bas. D'accord, mais quand débatteur n'a pas tous années dans question moi retourne à yo, fils Manissa. Bonsoir madame Marlène Mbokani. Bonsoir. Comment vous allez madame? Tout doucement. D'accord. Moi de mon côté, eza question te mais nazo senga na yo. Soki bozana ba problème na bino na mobali na yo bomeka ko arranger ngo e ko sala biso bien. Bundi po koma place bozali. O contribuer ebele pour na mobali na yo. Donc botala bana. Biso papa Simoki mango atika biso na 1921 bolingo mibeko na misala. So bozota la bana wana te e ko sala mabe Marlène. On comprend hein maman? Kolanda makambo ezoleka na internet te eza lo kwa Covid. Le but de l'eau qui s'est mêlé aussi là. Après, il y a un vie moroboye, Mbokana okena na gauche, okena na droite, Badboza la bas souffrant, Makamo Zabana. Ce beau la bana te, et ça m'a bé maman Marlène. Ah, Jésus kola, tozo poussana. Mbokana koli, à la sous footballeur te, il faut ça la vie moussous. Yo po komi maman ya bana, faut ça la makamoussous. Donc, ceux qui tozo préparé l'éducation bana te, biso à toza la mabé, na oezolanda. Vous comprenez, madame? Tout à fait. Merci beaucoup, maman. Tobo mamoto biso bande kwa Mbokani ba footballeur comment il yo pour rien mais to limbisio pe Mbokani na comment papa Simoki mangu to limbisio lobby e yindaki na match à Renaissance ba supporter ba silikaki mais na kosenga na bango ba limbisa Mbokani ba limbisa pe bozonga unité na bino ndenge bozalaki bongo te maman bongo kando lobby. Merci beaucoup maman nzamba za na yo. Merci. Anel Kazana question pour retourner à yo. Moi parler en ce moment na papa. Est-ce que comment na to kozala to est-ce que na mincho qui me continue ngo? Ben oui, tout ça vraiment un problème tes malentendu tes en couple ça c'est privé. Donc qui me actuellement qui me continue ngo? Ben on peut dire comme ça. Ok, ben merci. Donc, biso to mingi pour nos sangisa et non pour Lukaku. Vraiment, te souhaiter bien bonne chance.
Et surtout, t'as la plus Makambo Zangoza, grande dame, donc Babilobela et Angela, on a tout l'andango mingité. Merci vraiment, Nathan au PCBISO. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Un message en plus à la Congolais. Maman Marlène. Oui. Et ça, message à la supporter au Balingara Ndembo. Pour la libala na bino. Toyoki au lobby, mais pesa message ya bolingo. Au bas à la paix à Siré. Ah, message na pesi na ba supporter nyonso au Balingara foot. Kala mingi te peut-être dans quelques années. Bon, mon a Mbokani na facette mosusu. Peut-être entraîneur. Ah bon? Pour la relation na bino. Loko yo osutukela no batombon osutukeli ministre mais maman Kende ministre en pas pas marié Kende babala yo toyoka basa lo pe télé réalité e robota mon na liboso to zaka na Afrique télé réalité total na ba Kim Kardashian na ba congolais bandoto no no lota koko ma Kim Kardashian muta réaliser ngo nzamba vina o Dieu merci Mbokani Marlène tala na miso nango komona on dit gadem na loba baloba. Okay. Les yeux ne mentent jamais. Marlène yeba na miso nanga yo jali. La meilleure carte d'Afrique. On a Nzambe. Na kota tue na mo. Dieu merci Mbokani, l'icône du football congolais et ancien joueur des Léopards de la RDC, est en pleine tourmente. Son épouse Marlène Tessa s'apprête à demander le divorce, une décision qui fait grand bruit, surtout dans le monde des fans du football et sur les réseaux sociaux. bobala na réseaux sociaux te de merci aza youtuber te yo pendengo senga divorce soit disant moi ce n'est pas bokabula bomengo 50-50 ya biso to bato sinisela bino libala bobala na réseaux sociaux te alors biso to boy na biso te ko bomali boya okosa te o moninga mwasi anyoka mina libala yo zo contre la mobile boya nga moninga mwasi te po mobile wana pa bimina nzete te. Selon plusieurs sources, ce divorce serait en grande partie lié aux difficultés financières actuelles de Mbokani. Autrefois brillant attaquant, il serait aujourd'hui accablé par des dettes à hauteur de 200 000 €. Cette somme serait due à divers créanciers qui semblent maintenant les rechercher activement. Marlène Tessa et Dieu merci Mbokani formaient un couple suivi de près par les médias et les réseaux sociaux. Les chanteurs Fally Ipupa avaient même immortalisé Marlène dans une chanson dédiée à la demande de Mbokani lui-même. Témoignage de l'amour qu'il lui portait autrefois. Et si jamais on ouvre mon cœur, je le sais l'amour. Alors tout va m'égayer, bébé, il n'est pas suffisant, il faut plus. On a eu Marlène, mon amour. Je te promets le meilleur, pas le pire. Marlène est à la demi sur mes pieds. Quand on débarque, elle m'écoute, quelle raison. Cependant, la situation semble être dégradée ces derniers temps au point que Marlène serait déjà prête à entamer les démarches pour obtenir le divorce. Tous les souvenirs du couple, incluant leurs photos communes, ont disparu du compte Instagram de Marlène, signe supplémentaire de l'ampleur de la crise. Récemment, lors d'un live sur TikTok avec Karine Mokondi, Dieu merci Mbokani a été interrogé sur cette affaire. Bien qu'il soit resté évasif, Mbokani a semblé nier les accusations qui circulent en ligne. Il n'a cependant pas démenti complètement les rumeurs de difficultés financières. Bon, Karine,
ngai naza motu oyo naloba troté. Je crois oui bien très bien. Mais bébé ba benga ba lobi non, il faut na lekate mais il faut na me ko leka parce que voilà même si on a lobi te mais ngai ndeza boye na sala nga bien comme tout ezo leka bien bon ba onyo tout ezo leka o bazolo ba oyo ba mo ba yebi mambo sala et voilà. Je crois que c'est pour la première fois dans les canaux de Babouya. Attends, ba fini, ba lobi ebele. Voilà, ngai na loba pena troté na mutu ba oba yebinga, ba oba kuta nanga, ba yebina garçon na poli. Voilà. Mais elo na ngina loba ka voilà. Ntambe agis, voilà, ba oba sa tout ba campagne tout on a sa ki bona sali boy. Eza bona ntambe na ba mais na mikolo ya batu obe balinganga msusu ntambe asala à travers bango balobelanga nyose na vérité en plus fait bango mon pela ba ozo na makolo nanga soki pena on bazolo beza pena ya solo ça etali bango ntambe na bango mais na tali pe beleke bakatsa te ba oba yebinga surtout msusu ba congolais côté ba congolais mingi baloba n'importe quoi mais ngai normalement plaisir ata bango bandima ba tout plaisir nanga tant na tambola en Europe surtout en Belgique. Nazara fier parce que ba respecta nga ba place tout na kenda ba porte ça ouvert ou bien soyebi ba congolais o belé ba yebi ana Belgique fallait ani ba so ngai quoi bien place na tambola ba yebi mais na tina ke ba blo mingte parce que na yambika mais ba te belé pe ba linga pe na kotate mais oza pe mutnebi o lelote ezate ma ko ba loba ngai itali na voilà. Les chroniqueurs dont Hera Ramsès ont également évoqué une possible affaire de dette en Côte d'Ivoire impliquant les couples, ajoutant encore plus de mystères autour de cette situation. Hier, j'étais choqué. Karine Mokonzi, je te réponds. Moi, hier, ma sortie, Ezaki Mbongo Nabiso, 21 000 $. Je n'ai pas parlé de la vie des couples. Je n'ai pas parlé de l'infidélité. J'ai parlé d'argent. J'ai parlé des dettes. L'immaturité qui est dans ton corps et des gens qui t'entourent, ils sont venus monter en oubliant les 20 problèmes qui les a ramenés sur les réseaux sociaux. Mbokani et Marlène sont publiés pour Nabanyongo, dans West Afrique et dans Côte d'Ivoire. Toi, tu viens régler les problèmes avec une vie privée. Ça veut dire qu'il y a une folie. Tu ne sais pas les sous-bassements. C'est pas ça le problème. Mbokani avait déjà des problèmes privés avec Marlène. Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs et analystes apportent leur point de vue. Outre les dettes, certaines rumeurs indiquent que Mbokani aurait maltraité sa femme et entretenu des relations extra-conjugales. On a preuve que Dieu merci à Zaki fidèle, yo sommes libérés les coups pour l'infidélité. Na communauté na biso congolais tengela libala ne Amazon ko tuti lelo mama Amazon ma chaki chon les ko témoigner yo Marlène avec maman Amazon na nini Amazon femme légitime boko libana papa emba tozoka bota to ana ba wemba shungu to ana ba wemba dio to ana ba nani to ana ba shege to ana ba ka okoko korobo elo nyongo pour va tromper na communauté auto ya mobile pour na manque à respect na manque à considération. Wane yebani soki mobile wala so bolingote o considérer nde bino mo so ki a trompé et puis mo so ki ti lelo ti sikoyo Dieu merci on respecter Marlène prévana mataki na live atangi ni kombone ni akomisie ni a humilier. Le nom d'une certaine Sarah Likoko est même mentionné, ajoutant une dimension de plus aux accusations d'infidélité. D'autres spéculations circulent également au sujet de Marlène, qui aurait rencontré un haut fonctionnaire, possiblement un ministre. Loko yo osutuke la no batombon osutuke le ministre mais maman kendet ministre on pas ça n'est pas marié kende babala yo toyoka basa lo pe télé réalité et robota mon aliboso to zaka na Afrique télé réalité total na ba Kim Kardashian na ba congolais bandoto no no lota koko ma Kim Kardashian muta réaliser ngo nzamba vina o Dieu merci Mbokani. Ce triangle amoureux potentiel rend encore plus complexe cette histoire de divorce. Pour obtenir le divorce, Marlène Ntessa devra suivre un processus juridique qui pourrait inclure des négociations sur la garde de leurs 2 enfants, surtout après la récente perte d'un de leurs enfants.
Si les allégations d'infidélité et de maltraitance sont avérées, elles pourraient aussi influencer les termes du divorce. Pour l'instant, aucun document officiel ne semble avoir été signé quant à ce. Cette affaire marque un tournant dans la vie de Dieu Merci Mbokani, qui voit sa carrière autrefois florissante ternie par les dettes et les scandales personnels. Ce divorce pourrait symboliser la fin de son époque dorée. Reste à savoir si l'ancien Léopard parviendra à se relever de cette période difficile, tant sur les plans personnels que financiers. Mbote bandeko babolingo. Certainement vous allez très bien, la mifa, moi ça va. Malgré naza au bukana. Et dans le lobby, bon, confirmer que la photo on a dit merci. Et en tout cas, basia IA, basia intelligence artificielle. Nzambalim Sabino. Félicitations et na artiste hein babinga na athlète na biso yoga na artiste bandeko ya. Félicitations na athlète et na joueur na biso international Mbokani o asala fierté mboka et tikali na archive histoire ba changera te. Bando ya Dieu merci à Bali. Botu na nini, j'étais de passage quand na ba réseaux sociaux. Na Facebook na ba page, ba boaki, ba vidéo. Non, liboso na mona photo. Tanga na tali photo nga lobi. O IA. O intelligence artificielle, bienvenue à Zubo. Dieu merci à Zuboté o wapi. Na mona ba commentaire félicitations, Dieu merci à Bali, félicitations. Et ça penza ye auto petit frère na muto représenter. Na zoomé mais on dirait ça yeko. Na on dit magate. Bande routine ko mona ba vidéo ya mariage. Et mboka ni beauté o wapi. Mama c'est aujourd'hui que je confirme. Les londe na confirmé. Et loko baloba ke mobile mabe azala ate. Bon mutema mabe ya Marlène ndenge bimina poisa. Bon nzambe exposer Marlène. Tant mamba Dieu merci indaki na Marlène a 2 ans passé na réseaux sociaux que ezongi. Je crois bato bele bolanda ya analyse na ngai. Bato bele ba sepele na analyse na ngai. On a silika ki tellement que na lobiso na na Belgique ndena ke luka Marlène na betaye. Comment ronyo la molimo mwana moto boye. Comment ako faire souffrance mwana ya moto boye. Tina niveau mama mbokanya mataka moto na âge ki mokolo. Hein? Et qu'est-ce que ça combien? Bref, bandeko. Toyebi mamunini eleka. Toyoka zwaki ministre. Toyoka zwaki ministre. Yana lo mona mentionnera ta na salaka analyse. Batu balandaka analyse wana na ite souvent se souvenir, souvent se rappeler. Na lobi parbi parce que zai pe na bato bana pe au côté là. Non, boyebi vérité te. Comment boko se pencher kana ngambo moi si. Na loba elo mona lobi. Moko wa bilo zo lexeke non Marlène a motema mabe. Comment expliquer Mbokani avant na après libala azara modèle moko. Mbokani azaki soka a raté bi ba finga ka elongi na ye. Ba finga ka mabe na ye. Abali mwasi mais azaka bongo azo changer te. Forme kaka bongo. Plus grave mo mwasi so ba soena mbali ko finga mobali vilain longi mabe. Marlène, ya su ko finga Dieu merci vilain. Ya ali su ko finga Mbokani vilain. To ya na lobby ya bolingo na ministre sugabi. Bandeko, bozwa Mbokani, bozwa Dieu merci. Bota beauté o ya Dieu merci azo bimisa. Bozwa ministre. Botia bango wana bandeko ba luka basi ba kopona na aisance ba ozwa nane ale ministre ale ye na ninga bosakana te
Madame Memboka Nyasika. Comment est nani? Maman, félicitations, hein? Bravo. Bravo, Penza. Bandeko. Botala ndenge Dieu merci à Bendi Beauté. Bon bota à santé. Hein? Sentir Penza que non, on doit se retrouver dans la vie. On doit jouer qui m'a pédicure. Bendi Beauté. Bozui aisance. Suki bakangi kitoko. Bozui assez wow. Tala taille. Tala, hein, jouer à regarder taille, hein. Malgré Katibali, mais vous sentez que à Kata, non? À Liboumou Fimbité, hein, ça va, bravo. Balobi, yeka mindele. Yeka, batumsu balobi ta otozo, azu mo sa pembe po na tembe. Approuvé nene. Ya baguna ye. Na Congo toyebi bato bakaka basi ya pembe. Passer en l'année lingaka basi ya pembe qui ne sait pas. Siko ya lingaka basi ya pembe ya bino nene. Ya bino na oki bato musu balobi Marlène aleki net na nene. Parce que beauté à moi c'est elongika ate hein. Ya la kisi ke non aza kitoko na kati. Tanda zwisho ya mobile. Bino bono finga Dieu merci elongi mabe Dieu merci makako boss ko finga bien merci elongi mabe to Dieu merci makako makako za la beauté boy boy hein elongi mabe za la beauté mon a Bendi Beauté c'est ça bravo félicitations et on bon morning la liga la conseil mutu mozo la nanga ba séparation monsieur za non ba délivrance neti ko kabwana ya Dieu merci na Marlène ezai na délivrance pour na Dieu merci. Mais na ebandeli peut-être akokaki yango te ezaki choc ezaki pasi kotala mwasi olingaki badepense osala lelo oyo wamase ozwi bambongo no na bapasi aya korécupérer presque nyonso otikala na eloko te mais la vie continue. Moi mobali alelaka te lelo à se reconstruire avec l'état malembe donc bato balobi bon ko bala avant de lingelo baki mais attendez ko bala avant ko bala retard c'est quoi yé muto welisaki yé muto mona que no falloir divorcer qu'est-ce qu'elle est devenue bon yé na ata na été na bana olobe ba divorce to ba séparation mususu za délivrance. Okuta na vidéo oyo ta mususu mote mezo soyo parce que ba uti ko boya yo topé moi si mon boka bwana topé mobali moko tilelo ko ko supporter te ane oboli msanga ko ko supporter te oko ko surmonter ngote oko ko digérer ngote ozo ya tournez pas gensiva la vie. Hein? Choc à bolingo. Et si la cana bolingo. Pas si bolingo ba remplacer en cana bolingo. Voilà. Et consolation bolingo aux cana bolingo. Dieu merci. Alinga Marlène Moutinho soit ebi. Choisate. A remplacer pe cana bolingo. Bota lelo. Hein? A Bendi Beauté. Hein? Bota lelo. Et c'est clair que azu kimia ils ont monana bandeko beauté ya Dieu merci azu bimisa ouf ya courage yo mobala boy yo mwasi boy to pa boya okoka o supporter te na lobi yo modèle penza mobala wana bana nyokolela yo modèle mobala wana penza nyokolela modèle mwasi wana bana nyokolela yo batu nyonso kotonga batu nyonso ka ndenge ya Dieu merci zalaki famille Dieu merci bande Dieu merci tout kolobate ngana ebi ami intime Dieu merci depuis bon mois né na autant comboter moi bela pesa préciser d'avoir comprendre abimer Dieu merci va souffrir ka bande na famille na ondi mate ke ndona bonza na mbongo moi si wana mbongo tout asela ka ina famille na ma bokilo na tambola mataba moto elo wana sala pasi moko madame Dieu merci mbokani certainement au résoudre déjà un problème à famille malembe moi ça malama yebanake sombi la mabo kilo voiture so sombi félicitations so ina noté
somela mabogo voiture ya cherté esa esalisa ye bacourse papa badie merci akufa bazala bana mike kalopango atikela bango wana ti lelo donc il faut faire quelque chose voilà sinon en tout cas tosepeli bonne chance bon vent bonne chose bo régner na bino bo bota bana ba passe ata mibale ata 3 ata 4 bo ke liboso na mito Marlène na famille bo kengele bo fi baliso no bo ntse ne tenene franchement yaya courage mutu baboyi oza mwasi oza mobali vie continue ta dire merci on a tourné page bala na yo zo mwasi mususu mobali mususu bala na yo Voilà. Tosuki Awa pour la session on se retrouve et si Dieu le veut, si le temps nous est bien réparti tout à l'heure là pour la 3e session. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara. Osimia limeti pembene sase papa sueno nini babo makamoto na petro te polamba na babola esengi makala yo timabanga Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection pana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro yangu dans mon cœur tu occuperas toujours la première place